Quel en style. L'info, le divertissement et l'inspiration en direct pour vous. Mais, en plein XXIe siècle, alors que des milliers de pèlerins et de touristes foulaient à ce sol chargé d'histoire, un phénomène étrange est survenu. Dans le pavement de la synagogue, une forme surprenante s'est dessinée au fil du temps à cause de l'usure des pierres. Cette forme n'était autre que la carte exacte de la République démocratique du Congo. Une découverte troublante, rapidement la rumeur a fait le tour du monde. Des pèlerins africains, et surtout congolais, ont accouru sur place. Certains venaient en prier, d'autres méditent, persuadés que cette apparition cachait un message spirituel profond. Je suis Nazali, Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce qu'on a le de nature, mais si on a le Jésus-Christ de Nazareth, on a et ce que Jésus-Christ était de Nazareth, Jésus et l'Inzeza et Jésus-Christ de Nazareth. Titre Papa Nabiso Sa Majesté le roi et le Congo amemeli biso na mokona lelo Nzambe alobi tokomi sikoyo na vrai Israël na le 8 août 2017 Nzambe apesaki promesse que Congo akobunda 3e guerre mondiale jusqu'à ce que akozwa monopole ya Israël. Toujours qui révélation ana Nzambe abandaki déjà ko déclarer a parler ki biso beaucoup na oetali Israël. Nzambe alakisa ki biso ke tant papa soko tuna ye situation azoko tuna ye na likambo ya Israël Nzambe ayebisi ke asalaki eloko nyonso tout na Israël. Israël wana yango wana ndezali Congo. Pourquoi doutez-vous que la carte de la RDC s'est apparue en Israël? C'est étrange, pourtant c'est réellement vrai. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la vraie version de cette histoire mystérieuse, spirituelle, peut-être prophétique. Un événement qui a marqué les esprits et qui continue d'intriguer croyants et chercheurs. Un signe étrange, spirituel, peut-être même prophétique encore, est apparu en Israël. Et il concerne directement la République démocratique du Congo. Tout commence en 2013, dans la célèbre synagogue de Capharnaüm, en Galilée, au nord d'Israël. Cette synagogue, parmi les plus anciennes du monde, fut bâtie entre le 2e et le 5e siècle, sur les vestiges d'une autre synagogue du 1er siècle. C'est dans ce lieu, selon le Nouveau Testament, que Jésus de Nazareth lui-même a enseigné et prié. Mais, en plein XXIe siècle, alors que des milliers de pèlerins et de touristes foulaient à ce sol chargé d'histoire, un phénomène étrange est survenu. Dans le pavement de la synagogue, une forme surprenante s'est dessinée au fil du temps à cause de l'usure des pierres. Cette forme n'était autre que la carte exacte de la République démocratique du Congo. Une découverte troublante, rapidement la rumeur a fait le tour du monde. Des pèlerins africains, et surtout congolais, ont accouru sur place. Certains venaient en prier, d'autres méditent, persuadés que cette apparition cachait un message spirituel profond. Même les rabbins et les érudits juifs furent étonnés. Comment une telle ressemblance, une telle précision pouvait apparaître dans un lieu aussi symbolique? Est-ce le fruit du hasard, ou bien un signe divin? Dans la dimension biblique, pour comprendre, il faut revenir aux paroles de Jésus. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 15, Jésus s'adresse directement à Capharnaüm et dit « Et toi, Capharnaüm, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Un avertissement puissant adressé à cette ville qui avait reçu la lumière du Christ mais qui n'en avait pas pleinement porté les fruits. Et dans Matthieu 21, 43, Jésus ajoute encore une parole lourde de sens. « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Mais ce quoi? Le lien avec la RDC? Alors, des questions se posent. Pourquoi parmi toutes les nations du monde, c'est la carte de la République démocratique du Congo qui est apparue dans la synagogue de Capharnaüm? Certains y voient un signe prophétique, comme si Dieu montrait que son royaume, sa mission et sa gloire allaient désormais se manifester à travers d'autres peuples, et notamment l'Afrique. La RDC, au cœur du continent africain, riche de ses ressources naturelles, mais aussi profondément marquée par la souffrance, l'histoire coloniale et les conflits, depuis longtemps a déjà un grand rôle spirituel particulier. Pour beaucoup de croyants, cette apparition mystérieuse est plus qu'une coïncidence. C'est un rappel que Dieu choisit souvent ce qui est faible et méprisé aux yeux du monde pour confondre les puissants. La carte de la RDC dans le pavement de Capharnaüm n'est pas seulement une curiosité archéologique. C'est un symbole qui interpelle, un signe qui pousse à réfléchir. Un signe qui semble relier l'histoire biblique à l'histoire contemporaine, Israël à l'Afrique, Jésus-Christ à la destinée d'une nation. Hasard ou prophétie, à chacun de méditer et de discerner. Mais une chose est sûre, le message de Jésus résonne encore aujourd'hui, et son royaume ne dépend pas d'un seul peuple, mais de tous ceux qui portent du fruit.
papa a parlé biso beaucoup na sujet ya Israël azaki kolakisa biso toyeba source na biso place to wuti toza ba nikongo biso nde toza ba vrai israélite o bayibaki histoire na biso lelo nzambe ayi kozongisa biso nzambe alobaki lisusu Congo akoyeba kozwa kombo na ye ya Israël. Il faut Congo alata kombo na Israël parce que Israël eza kombo ya bénédiction. Israël c'est ça la pierre au papa a détaillé biso lelo Israël eza libanga ya libanga oyo Jacob alalelaki tango azako kende atiki ba parents na ye azako kende epai ya oncle na ye ayebaki kolala likola libanga pe apesaki nzambe promesse libanga oyo soki obatelinga bisika na kokende nazali vivant tango na kozonga na libanga oyo na kotonga temple na libanga wana papa atalisi biso lelo na libanga na nzambe ayokopesa promesse apesi kombo ya Israël wana nde ezali biso lelo banekongo. Sa majesté a parlé biso na profondeur atalisi biso ke tobima na oyo etali complexe d'infériorité parce que biso toza ba noir oyo toza likolo ya mokili mobimba toza na valeur parce que nzambe amimonisamaki liboso na mokili moto moyindo Yesu pe alobi lisusu na biso na prophétie alobi ke vérité obino bolukaka yango Yesu amotamaki na akufaki na kikulukuta Yesu alobi na biso mindele bakosaki bino ngai nazali votre père je suis né ma mère elle est congolaise mon père c'est le Saint-Esprit azali noir Congo et lelo oyo ezaki vraiment important parce que nzambe après avoir coupé sa biso ba prophétie aki même kolakisa carte na biso ya RDC tikuna na Israël ya Moyen-Orient pona kotalisa bango ke bino boza ba synagogue ya Satan bozo parler aux mensonges ta la vérité yango oyo Israël oyo bino boluki boyiba yango eko manifester na mboka na eza bino tezali biso ba vrai Israël toza ba peuple noir ba ndombe to pesi ba explication na Kikongo na Chiluba nini oyo eza kotalisa biso Israël prophétie oyo to papa pesi biso papa aye ko pesa biso prophétie oyo ayembelaki biso d'abord nzembo vendredi na papa nzeza akokisa liloba na ye moko pele na ye moko Yesu tango ayembeli biso nzembo e papa bina biso akoti na kati ya bitumba azobunda parce que Satana alingi te message oyo tozwa lelo ezaki promesse nzamba ezokokisa siko ba promesse na ye vendredi nzamba akokisela biso promesse oyo ya Eli oyo Yesu bataki na croix et lelo nzamba ekokisela biso promesse ya Israël promesse anda kwa David là où se trouve l'onction promesse à Genèse 12:3 yango wana pesa promesse anda kwa Israël nzamba ekopesa biso promesse ya Genèse 35 ototangi ekopesa biso Genèse ya Apocalypse 19:12 ekopesa biso promesse ya Apocalypse ototangi awa Apocalypse 3 je pense on t'a bazo ko parler sur la oyo baza ko côté bazo ka saboter la vérité mais bazo te baza bata synagogue ya Satan bazo te oyo ezali mensonge mais nzamba ko ta azota li sabiso ke azoloba ke akolakisa bango ke eye alingaki mwana na ye mais bien aimé lelo to tiango vraiment na mitema na biso to yamba message oyo parce que eza message oyo nzambe abongisela ki biso comme cadeau délicieux oyo ayiko pesa biso na 6e mois otozana yango toyeba ngo ke na 6e mois Yesu akendaki pa Marie pona koyebisa Marie soyez bénie entre toutes les femmes et Jésus le fils de votre entraille est béni 6e mois ba ange ba kotaki na ndako Marie pona kopesa Marie une bonne nouvelle ya naissance ya Yesu et biso pesi ko tozana 6e mois na le 21 juin Emmanuel Dieu tout-puissant parmi nous aye kopesa biso une bonne nouvelle o ezali ya Israël oyo biso na ba congolais bazali na mboka no bazali banda bazaka na kati ya kolala pongi alors que Emmanuel abundi bitumba alongi 3e guerre mondiale na alongi bitumba na pe aye ko yembela biso nzembo et pe aye ko pesa biso aye ko kokisela biso promesse à Israël eza vraiment mokolo munene pona biso ndi yango na sa majesté aza ko yebisa biso ko benga biso matoi papa lobi retour il y a le vrai Israël tokomona ba merveille en Nzambe tozomona ngo na kistolandaki déjà témoignage à papa Alvej
oyo nini nzambe alakisi ye amoni cortège ale roi eye kovisite ye mpe ntango akei koluka roi physiquement roi wana oyo amonaki na révélation amemaki ye pembeni na ye mpona akokisela ye makambo ya vie na ye alibere ye na kati ya captivité apesa ye repos parce que Emmanuel David Elinzeza nzambe azoyebisa alobi totindaki yo kuna mpo kende kolibere peuple wana bakoma lokola banyama na kati ya zo mpo yo ozali nani yo ozali éternel yo ozali je suis yo ozali nzambe yo ozali Emmanuel Dieu le tout-puissant parmi nous. Voilà pourquoi papa Alverge ntango aza kokende komona Emmanuel oyo azali nzambe na mokili ntango akei komona ye nzambe alibere ye parce que nzambe fo akokisa promesse wana na bana na ye oyo bazoya epa na ye koluka ye nzambe akokisi promesse na apesi papa Alverge libération azaki captivé certains alingaki te avanda na kati ya royaume nzambe alibéré captif wana prophétie wana ekokisami. Et voilà pourquoi eza esengo na biso na pokwa na lelo toyamba liloba oyo ya pokwa na lelo parce que ezali promesse oyo nzambe apesaki biso en ce qui concerne Israël oyo ezalaki Jacob nzambe apesaki elaka na Jacob alobi Jacob napesi yo kombo ya Israël bakobengaka yo Israël papa alobi apose biso question Israël wana ntango nzambe apesa promesse wana ezalaki na quel temps na temps présent oyo bazalaki na nzambe ou bien ezalaki promesse ekoya na temps futur te répondre ezalaki promesse ekoya na temps futur. Alors quand Dieu déjà parlait à Jacob si l'Israël siko ndenge nini lisusu mindele bakende lisusu kodétourner biso badécliner prophétie ekoma susu ya baisraélite à Moyen-Orient. Donc tous allons vraiment la sagesse tant tous autant na liloba tout le cara ko comprendre dimension grandeur ya profondeur ya liloba otoyeba tous na nzambe na mabele tala nzambe wana alakaka Jacob déjà na ba décennie passée nzambe wana zongeli biso lisusu ye moko libanga lelo aza présent liboso na biso Jacob azongi parce qu'il a pesaki promesse na Juda quoi ko régner à temps de la fin. Nous sommes à la temps de la fin. Voilà pourquoi Juda zongi yewana Jacob pour na expliquer biso libanga ngana lalelaki libanga wana ezalaki Israël ezali yo na ngai congolais. Voilà mes bien-aimés tokopé mawana na synthèse na kombo ya My King tolobi shalom shalom. Merci tokopé ça merci à notre père majesté Emmanuel David Elinzeza pour le message de ce soir na Oyetali Israël retour ya Israël na mabele ya Congo nde papa azaki koyemba nzembo Israël ya nzambe monani na mokili Israël oyo bayiba ye Israël ya nzambe ezongi ye Yesu yo bolingo mingi nzembo ya papa azaki koyemba Israël ya nzambe o bayiba ki ebunga ki na mokili Israël ezongi nzembo wana papa ekokisami. Mes bien-aimés, merci na ba congolais nyonso de partout au bolandi biso bolandaka biso pour comprendre le message oyo parce que tu es n'attendre de la fin pour na découvrir qui est Dieu, le vrai Dieu oazana katarwa Congo, le roi et le Congo. Merci naba internaute nyonso, merci naba ambassadeur, merci naba ministre, ba gouverneur nyonso tout, ba chantre de l'Éternel, les serviteurs du Très-Haut nyonso tout qui présent, naba baza libanda ya mboka, ba baza partout à travers le monde pesibino merci. Merci na maman qui pa vita pour na koyembela biso sous lo yembo. Oyo papa a une révélation, il y a un seul Dieu qui existe dans les cieux et sur la terre. Merci na biso surtout tokopé ma ana mokona lelo na komba My King tolobi lusamboka shalom. Je suis Nazali Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce qu'on a le de Nazir, on a Yesu. Mais tu as le Jésus-Christ de Nazareth, oh, tu as Yebaka. Et ce que Jésus-Christ était de Nazareth, c'est la vie Jésus. Et l'Inzeza. Et Jésus-Christ de Nazareth.